Bonsoir, c'est Mère Fashion de Nantes. Nous avons une nouvelle tout de suite. Car nous avons tout passé en direct sur YouTube. Bon, makambo e bongi. Awa nazo loba boye. Ba fan yonso balinga Karine. Dans le monde, ba sengi 1700 € pour vidéo ezonga na YouTube. Ba mama batata baleki banoko po alingi Karine moma yango yo to sala cotisation to sauver likambo na biso bolakisa bato wana mitema mabeke bon toko sauver likambo na biso. Oalingi atia 50 € atia, oalingi atia 20 € atia 20 €, oalingi atia 30 € atia 30 €, oalingi atia pesa, ça dépend ka ya yo moko lingi, ça dépend ka ndengo zozwela. To obligé te o kopesa monta o bango balobi, mais ndambu na batu nyonso balinga Karine na kanisi ekokoka. Bosalela re pour anniversaire, mais pourquoi boko salela pour na musique te? Donc, awazo bimisa et loko. Laissez-moi tranquille. Donc, il faut tout zongi c'est loko na biso na marché pour to kokako ko sala makambo bien. En tout cas, ba ope bazan ebele, o azape capable ya kopesa 1700 € a pesi na ye. Mais en tout cas, to sangana to zala bomoko. Bokota bosangisa botinda o nyonso alinga Karine bo participer à lobby apesi communiquer que totindela ye ba fan na yo balingaka ye même 20 €, même 30 €, même 40 €, même 50 €, même 60 €, même 70 € à partir wana oyazanango apesa totinda kangisa bato bazo loba na komba baronne mondiale to salango dès aujourd'hui to sala kandenge to consommer qui moto avant minuit, à partir de là avant minuit ti 2 jours oyo azanango apesa vraiment apesa. Bon, nasuki wana c'est Mère Fashion de Nantes. Bolanda communiquer wan, s'il vous plaît. À bientôt.